Agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino tango etani donc mikolo vraiment toza na bino awa toza na monga fula toujours parce que mikolo monga fula tomboki na mapanga minene na ba prix ya bien to na monga fula na quartier Mbudi toye kotala eloro moko boye mais ndeka to solo là toujours que avant tout l'accéléro toye kotala photo mona environnement baninga o basombaki liboso na biso basali nini, est-ce que bazo se retrouver ou pas, bato ba appartement bazo suka ndenge nini pour epesa biso idée ya koyeba toujours kosomba. Donc na roloba te, en tout cas na roloba te bino mo botala nde baninga basomba bazo tonga. Donc wana kala te to linga to koma siko na iska lupango ezali. Donc à toi d'aller bosser le pango, toi d'aller bosser le pango. Où il y a quelques voisins, au moins il bosse kuna bazo tonga. Mais avant tout dans le pango, tout tambola kaka. Donc tout le bar qui tout ko la quartier mobimbate, est pratiquement impossible pour na vie timing autre aux alara na yango. Mais quand même tout ko pe sa idée. Il y a quartier ndenge ezali bon. Tout ko tana na le pango, tout ko tana boto to la ça veni. Le pango toyota la yango. Donc le pango oyo aza 11 mètres sur 32. 11 mètres sur 32. Donc nandenga sima aza 12 pour aza moya ya refonga muke mais wana total yango te total ndenga liboso aza 11 mètres fois 32. Donc atokoti na kati bomoni quartier ndenge ezali, bomoni accessibilité eza kitoko quartier eza bien. Banda ko ezali ba tonga eza ba quartier moko boy dans 2 ans 3 ans. Tobeta maso mususu. Donc le pang babandi on a pris à $45 000 à discuter. Na bandeli le pang babandi on a pris à $45 000 à discuter. Le pang est à 11 mètres sur 32. Donc 11 mètres sur 32, $45 000 à discuter. Donc voilà, pour na ba oba vous a intéressé, ba bengi biso, lelo na obaki mikolo na bandolo ba sumingité. Vu que tous les images ya maramonyo so donc soki to pesika idée et puis to continuer. Donc bomoni lupango ndezali lupango za mamulai donc muko nango abandai ko tonga mo loro bomoni ona liboso wana moi mise en valeur moro abandai ko sala wana mais akatanaki. Donc l'homme propose, Dieu dispose. Donc on a créé moi mise en valeur na ye pour epesa peka moi kilo na maramonaye mais et simbité azui idée ya koteka yango. Donc mutoteka yango aza vivant aza na Kinshasa aza na Kinshasa aza kinois ana Kinshasa aoteki loro na ye. Donc bomoni place bandeko batelemi wana ya ki calcul donc expertise et salami mona ba biki na ba papier bimi wana. Donc bomoni ba voisin de ba otonga donc na sima bomoni pe ndenge ba voisin sima batonga donc na sima wana eza terrassé moro eza wana. Donc basala terrassé na béton na moellon et puis eza bien coulé donc sans problème, sans abri. Donc le pango eza bien. $45 000 à discuter. Na bandeli to na commune ya Monga Fula, quartier Mbudi, arrêt pharmacie. Donc yango ezaka na arrêt pharmacie to tengami mobimba to kotiti na mwase wana lupango eza wana. $45 000 à discuter. Donc pour na ba oba vous a intéressé, tout ça l'indeka tout ça là. Tout bengani
toye mambango et puis par rapport à document un certificat d'enregistrement donc to ke vérifier na cadastre so yo pour nous ça mikanda na cadastre bo moni manda ko na baki amekaki kopesa moi image yango wana eza wana mais eza vraiment suffisante par rapport ya idéologie ndenge ezali donc moni continuité ya venir ndenge kei lupango yango yo eza na ban très belé donc oko kokotela na arrêt cité Betel tout comme pour kokotela place na lobby na arrêt pharmacie donc voilà tozo bima to bima la biso place auto lo ba souté to tchara musique to beta musique comme ça to pemisa na mongo po biloko a reçoit un journal et le zébélé donc to tcha musique $45,000 à discuter 11 mètres sur 31. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde, bye bye. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Elle s'occupe de la promotion de vos biens et se plie en 4 afin que vous fassiez des opérations de vos rêves. La CPS SARL, c'est l'assurance, la rapidité et la sécurité. Consultance, conseils, techniques, informations, suivi et accompagnement de la clientèle. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Non pour toi, je t'ai redessus, moi ça. Vas-y, mamacita.